Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa nini toloba na mokolo ya lelo ya le 31 décembre 2023. Ndenge basili kote ya biso nzambe na ngai. Kaka bena mawa na yo oyo ekotisi biso na mokolo mwa lelo. Mais mokolo mwango na esili te. Totikali na quelques heures pendant kokota na l'an 2024. Makambo ezalaka mingi pe ba surprise. Papa biso tozali likia. Et tokokotisa biso na mobu ya 2024. Année 2023 papa ezalaki pasi pa na biso bana na bino po totambolaki na solo te. Mais lokola yo zali nzambe ya mawa. Opesi biso lisusu une nouvelle chance. Tokoka ko se repentir. Po ete bokomisa biso na mobu ya sika. Papa touti bipai na bipai, toye na biloko ezangi biso komisi biso na mboka Crei. Ya solo na yebi Crei. Bana no bakozalaka mingi te. Mais olandi slogan ya bana na yo. Papa topesi kaka merci na nyonso saleli biso. Au banda le 1er janvier 2023. Ti na moi mwa lelo ya le 31 décembre. Lelo ezali dimanche moko un peu spécial. Ya solo papa toloba nini biso bana na yo posa tosenga ebele. Boyoki mabondeli ya ndenge na ndenge tango ekoki papa. Yo moko yaka koswa na biso. Ewute pai na biso te kasi ezala ya bino. Bokanisela bana na bino. Na bandaku moyeba ye ezali te. Ba mususu meme bazali na bali médicalisé. C'est comme si azalaki na hôpital. Bobosa na bana na bino te papa. Ba mususu na bopito. Ba mususu bazali entre la vie et la mort. Ba mususu na prison nzambe na ngakotika mon côté. Na se amai bazali na kati na zamba. Bino boyebi ndenge bokosalelaka mosala na bino. Bozala na biso banda tango eti tango ekoya na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Evangelisme oye. Oye. Crei oye. Oye. Crei oye. Oye. Crei oye. 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 Bandu yampa landila makambi. Bandu yampa. Tata molimo santo ye. Oye. Tata molimo santo ye. Oye. Tata molimo santo oye. 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 Tata Simoni Kibangu Yangali mwana velela wazola wale mizola kaka ye kaka yani kaka yani kaka yani kaki bangwe. Ya solo batata na maman malobe kozala penza mingi te parce que tozala nde bana botosi avana kota na maloba na ngai. Tozala bana botosi na ndenge nzambe abateli biso. Apesi biso souffle de vie oyo emeli biso kati na esika oyo. Toyoki matei ndenge papa pasteur asili kolesa biso. Biso banso tolandi ye na bokebi. Ndenge kozalaka na classe professeur aza koloba biso banso tozalaka silencieux. Lelo tozali le 31 décembre. Mutu nyonso azelaki date oyo. Tango tokotaka le 1er janvier na oyo bayebi nzambe te kosenga kabatela biso ti na fin de l'année. Nzambe azali bonté, azali miséricordieux. Accordez biso cette chance na mokolo mwa lelo oyo epesi biso souffle de vie
tokomeli na isika oyo. Ya solo batata na ba maman mutu akosalaka yebi ntina nini ye akosalelaka. J'espère que chacun de nous a sali bilan naye depuis le 1er janvier oyo tokotaki na mobu oyo ti na moi mwalelo. Na 0 heure toko présenter ba bilan na biso. Moko ayebi bilan na ye, est-ce que ezali positif ou négatif? Ba surprise ezali ebele. Ndenge papa Moteya te biso. Le 23 décembre, date oyo etungisaka milimo na biso. Biso banso tozalaki kosala ba recherche. Mingi kati na biso mokolo yango tosalaki bilan parce que on s'attendait à une surprise. Oyo yemoko nzambe yebi pourquoi il avait dit. Biso banso toyebi date wana le 23 décembre. Lelo tozali le 31. Ndenge papa Moteya tei. Tokoti na biso na le 31 yango. Mais mingi tokomona kaba moni le jour. Il y a le 31. Makokoma na minute atiki mokili. Mususu atiki mokili te kasi pasi makasi ezuye a commis entre la vie et la mort. Yango nzambe kosenga kabiso to se préparer spirituellement. Papa tei yango. Nous avons un corps qui a beaucoup de caprices. Que l'esprit n'aime pas, et vice-versa. Ba papa na ba maman. Ya solo bipai tozali kokende. Makambo ebele ezali na liboso na biso. Mingi tozali kozela bilaka eza boye te hein? Eza boye. Biso banso toza kozela bilaka. Nzambe apesaki biso promesse. Nzambe akokosaka te. Nyonso alobi kosalema. Mais bazui condition bapesi biso. L'amour du prochain, les commandements et les œuvres. Batata na ba maman. Tos 8 ans et belé. Papa Simoki Mbango Kiangani azali ko loba na biso tango nyonso. Nzembo acheteki pe lobi milongo mibale. Parce que dans la vie, il n'y a que le bien et le mal. Il faut choisir son camp. Où est-ce qu'on veut se mettre? Est-ce qu'on veut se retrouver de l'autre côté, comme le disait Papa Kouloutou? Papa Kisolokel nous disait toujours, j'aimerais bien vous voir de l'autre côté. Ça me fera plaisir. Kimbangis moye. Tout le bien, hein? Crayon ye. Mais crayon ngana yebaki na zomo na ngote. Bozali, hein? Vous changez te. Toujours en avant. Retard Makambi. Très bien. Ba tata na ba maman. La moto. Okobanga te. Na créé na prouva qui autre. Petit mais costaud. Créé c'est encore plus. Créé Papa pasteur, créé au somona et ça mouké. Mais le cola retard makiambi balingi nzambe na bango balingi ko pesa maboko na papa Simoki Mbango Kiangani. Celui to tie ça na okokama papa. Petit mais costaud. Papa Yannick, on te yebanit. Oh, nasi na mona kekala. Créoye. Nathalie Ramille ba maman parce que j'ai plus confiance aux mamans qu'aux Ah là là là. Ba maman ye.
Maman Mouilou, ce qui a tiré la radalingomba, te me passe. Ce qui a dit, Tata Mouilou, aïe. Mais heureusement que c'était Maman Mouilou. Et ça, vous été, hein? Maman Mouilou, n'a pas été. Papa inspecteur à lobby, ce pays a tinda qui va être en gomba, te dépasse. Il y a solo. Et ça, on se complète. Et ça, vous été, hein? Et ça, boyo. Vraiment, tata na ba maman, tous à la sengo, il y a comme une journée oyo. Mais je dis bien, il nous reste quelques heures pour rentrer dans la nouvelle année, qui est l'année 2024, qui a beaucoup de surprises, plus que l'année 2023, qui vivra, verra. Total pas tous allés kokende. Batata na ba maman. Toti kamabe. Nzele zami balé, le bien et le mal. Toponi nzela nini, poto pesa papa maboko. Génération ya tata molimo mo centre. Bisone bana na ye. Tozali choisi. Ezali privilège. Nous avons l'obito se repentir depuis le 1er janvier. Papa Simon Kimba Mkianga Nyalobi, totia compteur Nabiso à 0. Est-ce que totia qui a repensé à 0? C'est vrai que c'est spirituel. Des fois, nous avons l'obit, mais on ne comprend pas bien le sens. Est-ce qu'on fait de recherche? Yakoyeba, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là, remettre le compteur à 0? Mouto yatiaka compteur na ye na 0, aza na boutique na ye. D'abord asalaka inventaire. Eza boyete, hein? Osali inventaire na yo, taliba biloko na yo, après ozongisi compteur na yo à 0 pour aller sur de nouvelles bases. Yango na batata na ba maman. Makambo za koyela biso ya ndenge mususu. Satana pe atomboki aza lesengo te. Metango koki bana nzambe na bana ya Satana. Bazali to bazali te. Bazali. Ah na sal bazali. Bazali. Ah pour nanga bazali. Bazali. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Bazali bomoni bangwapi. Papa pasteur, est-ce que bana Satana baza? Maman ngana lobi en ote pour na mon ngati. Omoni na yo te ngape na monite. Pona ngai bazalité, eza boyete hein? Bazalité. Parce que biso nyonso na toujours tango ba slogan les kaka. Pona ngai bakoki kozala te. Bakoki kozala te parce que oya pesio souffle de vinani. Tata mwana velela. Satan appelle ça souffle de vie. Jamais. Yépe richesse na yezala éphémère et omela kanangote. Kasi nzambe soki apesa sali nini? Reni mvimba. Apesi libela. Yango na batata na ba mama lelo ezali mokolo kitoko. Milongo mibale. Biso tozali wapi? To se positionner sika nini? Nzambe akokosa kate batata na ba mama. Oyo nyonso lobama ekosalema. Tolinga te ekosalema. Bipai tozali kokende batata na ba mama. Makambo minene ezali kozela biso. Papa zali kotinda maloba. Totika mabe. Tolingana. Me bateyi biso. Boza même chorale. Boyembaka même voix. Me bolobana na bino te. Tomonaka to tomonaka te. Bongo bilan oya yo olobisaka muninga to sali ya mondenge nini. Nsinsali eza kotoka. Yo obetaka maboko te, oya kape kotia te. Bon, zala nos spectateurs. Soki zangi nzamba mona kabiso ke ya solo oya ayena eloko te ou bien azali na yango te. Mais tango ezali yo kangi maboko nzamba ko sepela Ngatu.
Nzambe akopesaka biso mingi. Souffle de vie, basombaka yango te. Jamais. Okoko zala na ba million. Mais ceux qui mandat d'amener wane ye, balobi mama yo lelo mokolo esili. Ata na zalaki na mbongo. D'ailleurs mutaye kozwa yo okomona ye. Ba tata na ngala ba mama na ngai. To meka ko changer. To tika bizaleli ya mabe. Ya ko funda na makambo ebele. On se pose des questions. Est-ce que vraiment nous sommes des kimbangistes? Des fois, on se pose cette question-là. Mais tous les dimanches, on est là. On nous prêche tous les dimanches. Papa nous parle à tout moment. Au culte matinaux, on nous parle dans les soirées. Mais est-ce que ba tata na ba mama totika bizaleli ya mabe toyokani ingete mama totika bizaleli ya mabe tozala bana botosi mwana ya tosa kazwaka mingi pa ya tata na ye tomonaka te mwana ezalaka mwana malamu o bapara wana ndenge balingi jorsel ya kosakana te nalobeli yo te papa mpo na ye kozali na bana ebele ba Josiane tu bango nyonso bayali. Mais tout le monde a préférence na mwana moko pour la nini mwana wana zalaka très obéissant. Kolobate que tata salaka injustice, mais Dieu c'est pareil. Wana tata ya mokili ndenge balobaka nzambe ya se bongo nzambe ya pesinga souffle de vinga mwinu naza kolobela alobi ko sala boete. C'est vrai que ce corps a des caprices. Tout ça, la kamabe. Kasi mabe, mususu c'est voulu. Wana den zamba se pelakate. Lelo to zala na mabonde li makasi. Tangu toko zonga na bandaku, okoti na ndaku, zala na kati na ndaku. 0 heure ekoki, to bonde li. Batu na batu en famille. To zala na li bonde li. Nzambe akomisa biso po naza expérience ya bato bele amoni na ye journée ya le 31 mais oye tikali na tina kozanga botosi pase ye makambo bongani nzoka nzambe alingaki biso nyonso tokota le 1er janvier 2024 tokopesa papa maboko to tokopesa te tokopesa Memorial ekosila to ekosila te ekosila bana nkolo ye bana nkolo soki tozalaki na bolingo na bango bapesi nzambe na bango maboko bazalaki na liloba moko yango na batata na bamama tosala effort tobongola mitema na biso tolimbisa baninga yo senga na yo pardon na moninga pardonnez-nga na likambo boya en tout cas na silika kama bena ko lobisote ma partir d'aujourd'hui c'est fini soki ya boyi ko répondre que ces ali faute na ye oya yo likambo silisa compteur à 0 to redémarrer le 1er janvier yo na makambo kitoko ya sika po ete nzambe akanisela biso pe asepelisa biso po ya mokili ya biso ya likolo pe ya banani ya beto tosilisi bona kombo tata mwana pe molimo santo amen amen Oye. Crei oye. Crei oye. Crei oye. Oye bandu yampa landila makambi Toyoki to toyoki te. To sepeli te. Touti koyoka malako minene na mokolo mwasuka ya 2023 dimanche ya suka mama na biso alobeli biso atei biso pe alwengisi biso po ete tozali kokota dans quelques heures na 2024.
tika ete odo yoki to bomba pe to salela to kokako tonda to yamba malako minene odo zwi na kombo misato abule na kombo tata mwana molio mosantu